Donc fallait pour payer moko nanu moi to tiaye na discussion na ba musicien ezate parce que yaza world. Ah. Donc yo pona yo ndengo ya mbinga il faut tiaka masola wenge. Masola wenge to zala betango na ba 1998 ba 2000 là to sukisa li solo nango na 2002. Yo somo na te. Si la na 2002 yo somo na te. Animateur na isko babi tango fort. O te ba na orchestre Dakumuda. Mais le lot tango fort aleki na Dakumuda na spe ba visa. C'est comment faire Christian? Mama fa Christian za te po azo embara musique. Bino ba komi soki ozangi visa okomi obata mangana komi frère. Nga tidaka ya beta musique. Aza visa te bokomi c'est frère. Aza musicien voana ezakaka. Ozo comprendre? Aza musicien. Nati ndeko na biso mwa boya mwasi boya yembaka makasi bono waki yepe azoli boma. Ayembaka ayema na okesa ni. Na yebisio. Ayema na aigle. Olo ba la vérité. Abi otu na ngokesa ndeko na biso moko ya mwasi ayembaka danger. Tanga ka na Congo na biso jeune fille ayembaka danger eza nani? Batu ba peso réponse azomona na te mikolo yo. Ye na landi japonais état moko. Okufi o raté. OK. Au Beli, au raté, au Tenami, ça dit vraiment Moutabe, tu m'avais télé l'isoloté. Neko ya Congo! Préparez VS na yo, pesa famille na yo adresse à Toronto City VIP de Maluku. Esika wapi okozwa place monene. Bona libota na yo, juste en face, il y a zone économique spéciale. Oyo ezali bongo quartier commercial et industriel. Nakati ya ba RDC kuna na Maluku yaya yeba ke zone économique et si abandaki kotongama kutu ba américain baza déjà na terrain baza kobeta déjà mobange na usine ya Pepsi Cola, c'est-à-dire awa soki oye ko lancer ba activité commerciale na yo oza na tina ya kokende za note pona koluka ba produit nyonso ezobima kaka awa na zone économique spéciale de Maluku yana ngai e bongo pona résidence Fanda Kimia, au terrain, il y a 20 mètres sur 20, au bord du fleuve Congo, avec borne urbanisée, ole kamo pepe, likambo accessibilité, la lampongia ba bébé, nyonso ici et tongama, urbanisation et lenda, espace vert, et kuba, et bongo espace yagé, bona bana, boza mobimba. Avenir ya libota na ngai na koti déjà en contact na Toronto City kaka ba numéro oyo pona kozwa résidence na ngai na prix ya mbongo ya ambiance ya jour moko kokamwa eyokani après confinement réouverture yanganda taba chez Jongade awa bokokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyebake chez Jongade bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse eza kaka se moko chez Jongade. Weekend boza deja ya kosepela chaque vendredi bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4 yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi ekobanda kozala nde CNN Alligator na ba artiste mosusu bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis chaque dimanche sombele suka bisanga nde bokozwa les grands chanteurs Emile alias de Mingongo yende muta konde ko palola awa boko sentir betue ba ou différence yena. Malolo. Oui frère, Babi Tchonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Tchongaske. Soki olingo sala ba réservation o bengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko chez Jongade yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soin. Fondation Alidor Massamba, merci. Excellence Yves Bonkolo, Maman Audrey.
Eka. Bana Guine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Franck Stemai, Kiandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Franck Stemai. Bonjour, bonsoir, soyez les bienvenus partout au monde. Merci de la confiance. Considération tombe toujours aux Arana. Dans Africa Info Télévision, vous continuez à s'abonner. C'est comme si vous avez un endroit où l'information et se dérouler. Merci à notre visionnaire, lui c'est Franck Stemai. Grâce à lui que vous voyez Dieu, merci Mbadinga, Azawana pour toujours faire sa nouvelle information. Et merci à notre cordeau Chaton Kolo, à Merveille Mampouya, les soldats et à Djino Massampo. Actualité nous oblige d'être là aujourd'hui. Aéroport international, il y a en tout cas, Dieu merci Mbadinga Ayelelo dimanche le 16 pour Ngalinga Ibisabisote. Merci à toi notre sponsor officiel, lui c'est Fabrice Kitanvu Parking Abadjogo. Grâce à moi que Dieu merci Mbadinga équipe Mbatoko avant et pourquoi pas à Christian Gimbil par Zouria la bière de luxe depuis quelque part à Labiso. Comme je viens de le dire, Bison Stoyebi le 29 octobre à Bisonion surtout dans le stade de Marty pour la production Oyo artiste congolais chanteur qu'on peut dire parolier Fally Ipupa au lelo tozane na stade de Marty le 29 octobre bomoni batebele balobi kozala te toyoki deux programmes à match bimi mais cette fois-ci confirmation Mbadinga zo pesa bino na aéroport international Anjili ayo kozwa ba musicien ya Fally Ipupa au lelo plus de 4 mois basali na continent Europe précisément à Paris et tambo ba payer belé ne bomo na sanga mona na ba confrère na ngai na ba fana tika bonne musique en tout cas so bomo na msalo ekendara bien ça la système na bango wana nani petit Zach qui a vu les pères qui a vu les fils il dit quand je parle comme ça alors ça a déjà entraîné na bomo na que presse et Zalara pour nous soutenir l'artiste la biso vous voyez déjà petit Zach en direct il y a Africa Info Télévision. Bonjour. Bonjour, Dieu merci Madinga. Bonjour les internautes Nyon se basé par Pierre Attraper le monde. Okay. Bonjour na abonné à Africa Info. On a parlé nana. Vraiment mon ami Franck Stemai Bisouka, mon ancien patron. Vraiment coup de chapeau. Merci beaucoup Tara Toye. Dimanche le 16 car ndenge ba annoncer que groupe d'accompagnement F victime, il a fallu pour pas dire que la mer est lelo en aéroport international Angil. Il y a un autoyé parce que toi un événement à mon néné, faut pas oublier tout ça. Maman un événement et accompagner le sous na disque d'or. Non, c'est catastrophe vraiment. Tout ça awa, bah tout au boza bon par à travers le monde. Au boza vraiment déterminé pour na koya na événement mon néné au zabongo c'est samedi 29 octobre 2022 na stade de Martyrs bena bino tout ba milenge là déjà ba le 20 bon donc kotara déjà ba le 22 déjà parce que ba hôtel les aïe tala les aïe inondé ba réservation salami là ba hôtel mais non on reçoit place sur piso za na côté wa d'habitude ça on refond la mikonga déjà 6h sur 5h du matin on est dans le stade de Martyrs pour rater événement vraiment félicitations encore une fois de plus na Fally pour pas di cap la merveille vraiment sa fierté en musique na biso libanda vraiment oyo mutu faut pas voler la face moni aza eli de Dieu moni mutu nzambe soit si mutu vision après ça na provision aujourd'hui Fally pour pas azui disque d'or certifié na Snap et zolo moral loué au ba grand frère ba kulutu ba sala pe makambo ya danger na musique mboko yo mais bazwa ngolo wana te nous ba te que non falaza plus que et non il y a kaka musala o ya petit azaki nango akena banzela moko boye ndele le sali ki o azali vraiment coup de chapeau Fally pour pas coup de chapeau vraiment na entourage ba Fally pour pas o baza o soutenir artiste o ba o sunga artiste po akene toujours liboso. Voilà oza mopandi sango biso stomona ki balobi conseil rosalate preuve ba bimu sélection na calendrier Lina Foot il y avait deux productions oyo et Robert le 25 et le 29 octobre matin ki oza mopandi sango ozali pe na ba réunion oyo salama ba réunion oyo stratégique on peut dire et ozali pe na stade de Marty calendrier wana Lina Foot ça retenu pour na date il y a le 29 octobre ou bien ils ont neto le ba les ondes ya bato wana ezaka bato ba mtia mabe ba contre molema pour na ko déstabiliser événement munene o batu tout pena ba ozela ne ba créer ka bo date moko boy soki nini o soki lu sainte lolu popoé et Robert le 29 ngo eza lokuta eza vraiment lokuta et d'abord stade de Martyrs eza déjà réservé pour na Fally pour passer 29 octobre déjà partir le 22 déjà Fally pour pas déjà stade de Martyrs
pour na makamusu se belé ba stratégie ko installer podium ko yeba comment est ça déjà partir le 22 déjà le 22 c'est 22 déjà fallu pour récupérer Stade des Martyrs pour na makamu déjà ba préparatif pour na événement le 29 faisant ngo ba les zones dit eza le kuta makaso ke o soki li na foot soki match mo robeta kuna eza vraiment le kuta stade 80 000 places assises 24 portes au lelo batu nyonso o baza na ville à Kinshasa 24 commis au bison stoye biawa tant bazota la yo bali ba yo ka petit sac message nini oyo pesa bango pour bazala vraiment convaincu ba ya balo bakino sécurité za serré pour ba téléphone ba tu pe ba bango ko bunga non côté pena sécurité moni fallait pour pas moni na budget pour na événement au Stade des Martyrs budget oyo bimi makasi oyo bimi ebele koleka sécurité ya ti ça dit pena bibi si pena mbongo pour na sécurité parce que pour ça dit budget pena bimi makasi za sécurité parce que luka alingi pena kino muto aye pena côté concert na téléphone aye atali concert a filmer na téléphone aye asi ça bimi ça o keno muto boye muto songo le té ça dit commissaire provincial, il y a la police à ville professeur Kinshasa, général Sylvano Kassongo Kitenge, il y a une réunion, et Nabatou, ça dit plus de 2000 policiers au stade de tout autour à Stade des Martyrs. Sans compter la police, les affaires d'essai au Zalawana, les équipe, il y a renseignement pour Rosalawana, les Kundi protègent beaucoup les de la Rosalawana, ça dit sécurité, moi aussi, ça dit sécurité, ça vraiment assuré, rassuré, tout, basé par Piatra, c'est lamenté, tout, basé dans le doute, il y a que non, ceux qui n'ont une sécurité, est-ce que sécurité est vraiment assuré. Papa, maman, il y a caché que Zana Bana, il y a Kanabana, il y a Kanabango, boya la fali, la concert, il y a fallu des événements. Parce que des mois après, des maîtres Robert Lisolo, tu as un événement moko, il y a artiste monsieur congolais moko, qui est fallu poupa et tout, c'était comment et que parce qu'il n'y a ni tu raconter les bannes histoire. Et ça, c'est une histoire moko, il y a le baki, au koufi, au raté. Au beli, au raté, au tengami, ça dit vraiment moutabé, tu vas mettre le lisoloté. Bilo ba ba province, ba bandundu, ba Kikwiti, ba Matadi, ba Lubumbashi, ba tout ba pas ba benda déjà pour déjà 80 000 places assises. Ce qui est débordé, 120 000. 2500 fois billets, 2500 fois $100 VIP. Déjà ba billet VIP déjà tu es silé. OK. Mais m'a invité pende tozo ka ba invité baza obeka ya Kinshasa. Moni siko fali pour pas ana procédure moi parce que moni sera annoncé que non oh na robengisa Bouba oh na robengisa Maître Gims na robengisa na la otoloba disque d'or oyo shobo kabola na bato boyemba kina bango voilà c'est un monsieur jaloux. Serge c'est un monsieur jaloux. OK. Serge moni là tu confirmes. Moi je confirme. Serge c'est un monsieur jaloux. OK. Aux artistes monsieur au salut au salut carrière na ka fallu wana lelo comment au fanda pe juste caméra aux critiquer aux finga aux insulter et tout aux ka fallu wana edayo na premier album na yo boyemba na ye il a contribué na carrière na yo pose la lelo comme bois nzembo na c'est-à-dire na album wana mobimba nzembo pe beta makasi koleka nzembo wana ezate autotanazi ezate ozo pon ba massa na yo zangi na bona wenge musique maison mère o inviter bango pour ba yemba na ya yemba mais fallait pas me quartier la terre mais il y a kana succès na ye aye pa yembi pa atie pe mutu kana ye atie yo pe budget ça dit pour réaliser ma kamna lelo comment au fond c'est la sonité ce qu'on fond dans le mitala que on a finga fali lelo et ce qu'on a sonité ba no pena ba fala papa na biso Serge a finga fali popa o lelo aleke banda awa o aleke banda awa tina maluku na kidiaba so na tuna question moko tozaka na mama mais o permettre nga to moni vidéo mozo circuler c'est le star na restaurant à un petit déjeuner na ye mais il y avait des gens au basala qui on a ba salé vidéo vous voyez c'est le star ndenga zoli ambongo ezata bimi tant moni ba vidéo abongo na patron muto alataka makasi ndenge moko to mona même bilamba sombara c'est le santé hôtel ba image boye sale onde alataka alobi et l'autre côté atali bango abimi yala taka bilamba okabila obeta matolo wana okota mudungu bilamba okota mudungu bani po bamona non mutu nanga neni tsanga te moloko na sana ngo esala mwanani babiloko mudungu yebo yebi pena mbonga yepena mbonga ke koti ligala sombi ne ba babina file ba oya pena akoti ligala sombi ne pena fala kota ligala sombi pena iloko ya sika yesa kota data to mona ta vidéo moko ya ye Serge pena koti pena ligal morata ya nini ba sombi pena asobe eloko na ligal pena bo akati pena la est-ce que là on a bon alors on a bon non oui t'as on a raisonné Déborah Fora la douce abimba dinga obi que so na ta selo na sekala nga blo alobaka donc ce temps lobi bo la segi mo Déborah Fora la douce je te sali Hélène Munganga ça dit pena ko azu pena budget aye pena ko
à côté de nini bela pas je carte pena kia rien on a côté la côté la mudungu et moi batinde la pe ya batirki yaka et tout atika na ye papa omoni monde tango zo la jaloux na muninga tango zo lukage ça le oza benité oza jaloux na muninga ça dit na éviter ce que ça nini pas na ye na éviter ce ça na éviter ce les kana tonini na éviter ce aussi la na ye et c'est nga fallait bon nga comprendre ezake tango alobela komba fali pour parce que fali les lois au top pour bato batirika bato balinga fali te ce que va derrière ye mon bato balinga fali te ane ce que derrière ba puyaka ye bato oh papa mutu tout ce que moni babamba libanga na mangetela jamais manga mamu besu neti boye Serge nga na fani kana ndoke fina izo apena tananga na lobela Serge pour na nya landanga. Là tu as peur de dire c'est le Osram, tu parles trop de Serge. Le nom c'est Serge non? C'est Serge. Le nom c'est Serge, ndeko frère. Tika ki mota mabe, tika ki jalousie ma. Comme ina souka te meto ebi ke ah ezana na annonce le temps que to la artiste ba kita. Dernier message avant to po baba ki ba royate belé ba rokima po mikolo ba misien ba rokima moi trop. Mais bango ndire ba tango fa on ba respecter ma mango. Papa, muto kima mutaza ana visa 5 ans plusieurs entrées. Tout na nona. Emani Makrobo ki mapenda. Ça dit azana visa il y a plusieurs entrées qui m'a poani yemba ya ko sa musala ne ba ya ko tala ne ba uela kutu po ba ya tango fort ba bi tango fort ne nga uela kutu po ya et puis ça glé ya ka rapide il fait ça yemba ya ka ko pente là. Je te salue mon ami Babi Tango Fort, je suis là pour toi, tu le sais très bien. Vraiment, Babi Tango Fort, Bazoya Besengande Balondo, Maître Madova, et moi, équipe déjà d'avance, c'est Zokita, les lois ont tout ça, on va pour accueillir Bango. Et après, comme la Bandalungwa. Après, Bandalungwa. Si, comme un peu, ça laisse Bandalungwa. Et ça va pas si il y a Aigle. Bandalungwa. Merci beaucoup. Voilà, il y a la peau. Merci beaucoup, on se retrouve. Avec Ken Piana Makizembe, patron ya Fimbu na Fimbu, n'est to le bara toujours, to moni sur aéroport international Angeli, to éviter ya papa mbate. Aya pe olanda ba musicien, éviter ça nana de la musicien awa pour arriver ya ba collègue, ya fali pour pas tant que ba musicien pour biso to le bara vérité, to moni présence na pe ala ti polo. Pourquoi il y a une différence? Polo est compliqué, mais Ken Piana est différent. Pourquoi aiko sala aiko zo ba musicien fali pour pas ba musicien ya fali pour pas l'instant et na aéroport international Angeli. Bonjour Makizembe. Ouais, bonjour et Dieu merci. En tout cas, on a pas simbote na ba tout Walanda son Afrique Info. Merci. En tout cas, toza wana toujours. Toza wana ne na tolo ba na débit na ngato moni na awa na aéroport premièrement na tongo bo Ken Piana yo ya papa maté ozo voyager té. Oui ko sani. Bon, na ko soutenir artiste à la fondation parce que Léon a Congo so to bito remercier bato bazana ba fondation o esunga bato to remercier Fali Poupa to remercier maman Olive ko bango bazana ba fondation o to monaka ezo soutenir bato ba fondation o ebimisaka bana na ba hôpital ba futi mbongo bana bazobima na ba hôpital en tout cas nga mutu nyonso tu oyo mbongo na ya partageaka muke pona kosunga bato nazalaka wana pona ko soutenir ye yango naloba na ba émission na nga nyonso soki na soutenir bato oyo batiaka mbongo na bango pona kosunga bato na soutenaka Fali Poupa na soutenaka pe initiative plus ya Maman Olive parce que bango bazali batu oyo baliaka mbongo na bango moko te basungaka batu bagenda ko visiter place bato bazana pasi bagenda kosunga bango donc ndenge to soutenaka pe mama ni mama ndenge to soutenaka pe Fali Poupa poto monaka badon o Fali Poupa salaka na mboko donc nga na zawana etanke mwana soda na kola na vie ya pasi na soutenaka batu o ba ko visiter biso batu ya pasi osoko pa batu musu to mona ba mbongo na bango salaka eloko te na mboko bato siko mbongo na bango baliaka mwa muke ba partager na batu nga vraiment nazala na sima ya batu bon. Voilà tout le monde ndo toloba wa yokozwa ko accompagner en tout cas fête ou ya ba collègue ya Fali Poupa to ba musicien na ye quand je parle de collègue non ba collègue attaque ba patron attaque ba artiste et musicien peut-être côté il faut éclaircissement là tout le monde ndemo la polo c'est un peu différent stade de martyr octobre le 29 octobre 2022 Ken Piana pourquoi polo na est différent na ba polo ba musique spécial total bien
En tout cas, et tu m'as Montréal. En tout cas, je salue mon grand frère et mon ami aussi, Petit Zach, les places à Zala, PC Mbote. Dans mon affiche à 3 chemins, Barcelone de belles mélodies. Donc, album Nyons, il a fallu pour pas bêta, n'a pas concert, ne te pas quand photo, qu'un pana. Et nous, le banini raconte Nyons sur la photo, n'a pas polo. Bon, quand la première manne, on a un moto, on a mata avion, on a gagné la pépoto. On a roulé tel lamba ya piratité. Quel que soit dans soutenir moto, on a roulé tel lamba piratité. Polo a fallu pour passer au tali déjà qualité nango. Et sa qualité a bilamba ou ekoza na C à 120 euros. Déjà polo a cher et l'équipe gabana na cher et l'équipe yodi a ma moto na cher. Mais ton dimi consomme mango stock il y a 85. Parce que a fallu pour pas agenda soutenir bana na ba hôpital ba bima ya ofele akangaka misu atalaka monta mbongo ezo bimate. Donc yango moni biso pe tokangaki mwa misu tosomi ba polo ya qualité lelo ndenge fali azoya na ba musicien na ye. Donc esali biso plaisir ya trop. Il faut to l'accès pe bolingo tokola tara biloko ya moniato te faut to la taper ba polo ndenge yo moko lobi ya original esali biso toujours. Billet 2500 francs n'attend au bato belé bazoloba, nous avons vu il y avait un programme oyo lelo bato ba afficha qui ya Lina Foot, il y avait deux productions au ya match ngwa beta ma stade de Martyrs le 29 octobre. Mais quand tu en as bino bo assuré biso rara concert ezali concert eza. C'est vrai concert eza pour bato belé to ba hotel ba na ba doute. Obi ke bino bo pesa biso kanda coupe du monde tokete yo zo beta sur ma sola Lina Foot. Tosolo bela stade de Martyrs, il y a artistes et musiciens qui ont représenté le drapeau na biso beti partout dans le monde. Lina Foot ma solo na ngoto lo bela ngata jour muso c'était papa. Toke coupe d'Afrique, te coupe du monde tokete bongo yo ngelo bisanga bilo muso. Donc tu as tout l'événement où ils ont le 29. Parce que l'événement où il a fallu pour pas recette où il cote à 10% na ngwe kende kosunga ba mama na este. Ozo papa e sunga pe ba papa na biso na ba este nga na mwana soda. Nga mona ki fali pour pa na fondation na ba kitai kan kokolo. Ba pesa ki mwa quelque chose na bango pour na ko soutenir ba père na nga o ba na este. Nga na mwana soda nga soki ozo soutenir ba soda nga za sima na yo. Mais idée ngwe bien to mona ipe wenge bandaki yango na este pour 40%, fallait pour papier les lois qui néotika et ça bah il a bien pour les Congolais. Ah, d'ailleurs pour na yondengo ya mbinga il faut tirer masola wenge tu zala beta ngona ba 1998 ba 2000 to succès le solo na ngona 2002 yo so mona et si la na 2002 yo so mona te ba 2000 et quelques wane ko makinde ba nzembo zo ningisa loketo ya mutu neti ngolo yo na habité pourquoi la wengo lo ba raté la 100% bon papa tu sur la masolo les mise en jour nous parlons tout tu sur la les passé te oza tu sur la mise en jour tala quand kana bisonyo sa to vandi to ebiki à part ba vie na biso ya kala ba musicien na 5e génération de to lo barane papa chéri pa boya bazarate mais to biso to tika la wana mutu mo tazwa disque d'or lelo fali poupa ayeko memango zana expliquer yo papa chéri na pesa ke raison ayemba na nzembo mo babi sokola disque d'or batu ya bake to sokola disque d'or o mane disque d'or o ba sokola reza disque d'or ya pirate disque d'or ya original ba sokola rangote parce que ya original e bima na carton différence c'est ça ba ba disque d'or wana e bima ka boye libaya na photo mutu mais a fallu pour pesa disque d'or oyo Mundele er azo peso disque d'or akoyelo avec emballage yebisanga disque d'or nini to mona na mboko ya na emballage ke chasser za na kati carton za likolo ezipiki disque d'or abongo ezate pe bandimisa biso na makasi moi pe to sala autre mais ezate po to zalaki ba fan moko aveuglé de to ndima ngo ka ndima mo ya fallait pour basiko lelo ezane natinga na autre chose trophée par Mundele ya 5000 abonnés. Okay. Mundele elinga nindi na carton ayepe na catalogue. Premièrement nous il faut ba le catalogue ya no tangi. YouTube kasi te oyo za likolo carton batali chaîne no banda jour boye okokisi autant d'abonnés ba yo remettre yo avant au mona trophée na yo il faut ofongola carton ndo tali cadeau batieli na kati mais ba cadeau o ba ya ba lakisa biso eza cadeau mo eza atteint emballage ya chasser etikala ozalate to mona na ba podium ba remettre yo siko est-ce que cadeau ata yo zo memela mutu cadeau na mariage ata emballage ya pambo ko tiate est-ce que cadeau ne kozala bien est-ce que cadeau na vraiment ezala bien que mutu ali o cadeau emballé ngote da ba disque d'or akala ezalaka
non emballé. Mais il a fallu pour pas emballé na chassé na carton nango likolo. Avion déjà. Kasi avion ngwana ezoya. Oh ba misa ba royate. Avion ngwana ezoya ba Angelo afali ba ngwana ba okite. Ba Angelo afali ken piano to ebi ke to zo bon mettre autour na yo kaka disque d'or wana nde to loba wa lelo oyo to moni artiste Miss Celostram o lobi atato se planango il faut bakabola disque d'or wana et pas ba Miss Beli o basala ki featuring na fali pour pas bakabola on peut ya ye mon côté. O baluki po anibiso to lo ba caméra za bo ken piano. Osomona nga soko tie bana nango mona bana mo ba beauté naturelle. Oso comprendre? Bana mo ba beauté naturelle. Bana mo boye baza kitoko tout ça. Parce que moi na landaka toujours image ya papa na ye. Oso comprendre? Soko moni mwana no azobima mabundi ebele seke yo papa za vilain. Yo papa za vilain. Ce qui va no ba mama bunde belé c'est que yo papa za vilain. Wana za exemple na pesi na lobe na nga mututi. Non. Vous comprenez? So comme ni mwana mobo na classe, mwana ngwaza zoba c'est que papa za zoba. Zoba makasi. Ce faut ba que za ba na ba artiste msusu ba zoba, il faut ko kata bango à la base. Vous comprenez? Voilà, la réponse au c'est la seule Ostram. Ngana na ta ya répondre c'est le temps ngana na tande soki to swani na papa ne Mbutalika so abimisa na musique ngana répondre Mbutalika c'est le za mutu ya niveau nanga c'est le pena za mutu ya niveau nanga papa na ine bo swana Mbutalika papa na mutu abimisa na Congo Mbutalika so te ko swana c'est le za mutu ya niveau nanga te. Voilà quand nous sommes arrivés à la fin ba te belé batalio dernier message na yo avant tozo ba mission le a fallu pour pas et avant les 29 quand nous okoyo lo banini na ba fanatique o ba warrior o ba otalo partout au monde. Au moment le lo soko zui babi tango fort ndenga kita awa. OK. Ozui santé ya babi tango fort. Ozui santé ya Fabrigaz. OK. Ozui santé ya ndeko na biso Ferry. OK. Au moment que babi tango fort azana santé ya bateau ba na 4 visas internationales. Olobi nini? Makizembe. Aigle yaka. Ah peblo yorobo swaga koma yorobo ipupa. Alobi boy. Soko ozui babi tango fort quand ndenge ba okita era obima. Fete ngoma. Soko tali santé na ye, otali aspect na ye. Ozui Fabrigaz otie. Ozui nani sutanga bakombo. Te yom to bandaki. Tanga bakombo. Te yom to bandaki. Tanga ki affaire. Soko ozui ka bango botie santé. Na leki. O mona ke tango fort azana santé ya bateau ba na 4 visas internationales ya 4 continents. Mayeso ana ngote. Ça na expliquer. Tango fort ana 5 ans ya Schengen. OK. Ana 5 ans ya Canada. Ana 5 ans ya Amérique. OK. Azana 5 ans ya Angleterre. Siko tangelanga siko na ba musicien o na yebisi yo. Nani azana ngo? Merci beaucoup Salangage Kelly-même. Longoli fali ngana tsheka tango fort o aza animateur te. Na bino na longoli fali parce que bino ba linga ba comparer batu na batu mususu to ko comparer te. Comment comparer animateur na ba président ya ba groupe? Yo monite na tshé héritier te. Na tshé héritier te. Anda ya héritier ba o nyoso to batikali. Donc fallait pour payer moko nanu moi to tiaye na discussion na ba musicien ezate parce que yaza world yango na pesio mwana na esko ya animateur na tsheko to chanteur te animateur na esko babi tango fort o te ba na orchestre Dakumuda mais lelo tango fort aleki na Dakumuda na aspect ba visa c'est comment faire mama fa que c'est ezate pour azo mbala musique bino bokomi soki ozangi visa okomi obata mangana komi frère nga tidaka ya beta musique aza visa te bokomi sie frère aza musicien voilà ezakaka oso comprendre aza musicien voilà Ken Piana Makizembe mais oyamba epe na mona pe mingi aleka na film Ken Piana to moni ba vidéo c'est clé belé akomi liboma petit frère na yo oh lelo Ken Piana yo zape muto yo éducateur à masse kota la lelo petit frère na yo ya quartier latin tango tala ba image ya bongo et salonné et ça là nga pasi. OK. Et ça là nga pasi na ma kotala masala nga landri japonais. Image ya liboma mais à côté moko na fandaki na bi c'est normal azwa liboma parce que azaye moko te mulongo eza mulai
misusu nde boyebi teke bakomi maboma mpo babatami na pale yokanisi makambo fali azosala bato bazwa liboma te ya ye nde boke kofilme mais eza na bato mosusu baza pena na bapale bana misala bakangeli bango na bapale neti ndeko na biso mwa boya mwasi boye ayembaka makasi boye nawaki ye mpe azwi liboma ayembaka ayemba na okesani nayebisi yo ayemba na aigle olobaka ba vérité abi otunanga okese nde ndeko na biso moko ya mwasi ayembaka danger tangaka na Congo na biso jeune fille ayembaka danger eza nani bato bapesa réponse azomona na te mikolo oyo ye nalandi japonais eta moko nayebi te petit sacle place ngai nazoyeba te niveau d'affaires à chanter pas à Alexa ça so yebi ete to sauter pas le mot important faut toyer ba kobi ma prophète so moni batu bazala leka so moni batu bazala leka TV trop ba leka souté c'est que bakangeli bango na ba parler so na kangeli bango bino ba bango botunaka na ebité kitopale eza ba président msu bakangela batu pe na ba parler yebana déjà depuis kala oyebi yango komini na kisa na ebité. Merci beaucoup à tout cas biso tolobara la biso kaka oto monaka ken planning dans tolobawa bate belé ba somi da ba bien na bango kaka na commune ngaliema okuta ba ministère belé ba bloquer bango na ba parler émission comme la soura ken. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On se retrouve au prochain numéro. C'est grande. Voyez la Guinée. Mani Macron. S'il vous plaît. Le même jour, le 29 octobre, balobi ke ba warrior o ba mona na raté kala musala ba sali merci merci et bien vous avez permis la aigle au Nimati. Oh, ça déjà, mais le maison la Tchandeni le 29 octobre. Le Mani, Otamboli, combien de pays n'a tourné au Bocho Salamounen? Otamboli est belé. Nous banino États-Unis, aussi les Nios. Bateau tout avant dans les États-Unis, nous banino dans Washington, New York, Dallas,
Los Angeles otamboliti na ba fin fond na ba voilà si makambo nyonso de concert bien Emani ozongi Kinshasa tokoloba na minute ozana ba visa ya combien de continents na minute na bisio ya mboka nyonso etika lisiko to kesko Japon alors to sepeli à toi na moni ozape fatigué moi message na ba fan na bino o ba c'est la bino le 29 balobi za koinda disque d'or ya fali est-ce que ba pesier déjà ou bien teni parce que moni à lancer na nota message le king à lancer la place boloba mingi osalande biso maloba mukie osale pele donc ti azui disque d'or to vandi po biso na to ya to sepela pesa biko sa calme laisse ngino malembe Emani disque d'or ya c'est OK Emani on a le 29 octobre Emani question sur la poser ezali to moni tourner boto sala bobeteli beaucoup plus mindele est-ce que s'attendra un jour ko ba no beta na espace à mindele que mindele baza plein bon normalement na vinza mbekande mtabonsa toujours donc ayeba ipo ali ke Emani faut ça la choc que kuta pembe na liki pembe na aigle na moni na ba eniem pembe ni mindele ko kolobate donc exactement les king bat va souffrir nani bani yango te ba souffrir ya Emani ma ko la nga mususu eza boze là Emani oza parmi bato boye sima na F-Routine mais okomi compter parmi bato baotelema pembeni ya fali mpo yona ndeko na biso nani makambolai na ta eloni na esali oganye confiance ya fali papo todi baenfant chéri nde bazalaka babrato ya mosala kaka donc eloko eleki mosala ya te mosalaka yango nde moto esalama epuis na respect nanu kotosa patron na yo kotosa mosala ponctualité ya bachef na bango tour respecter bango tour batie bachef okomi obinaka deux personnes à poser non en tout cas bandeko nyonso yona na atende bakonotia bino naza na bino bokomplike bato na danse nayebi te kosalaka repi na bino ya coulisse yona na ta totravayeka tosala mosala pembe na greke soko ekobina te bandeko nyonso biso komona biso wana toza complet mosala merci na lingi bino Emani yeyo ozomona Emani artiste musicien ya famille kupa aza na bavisa ebele aza na bavisa ebele mani ndenge bozomone awa aleki balider ebele na nombre ya bavisa moni ne kopesa na bandeko bandela Voilà, partout au monde, c'est Dieu merci Mbadine, comme je viens de le dire, en direct, il y a aéroport international Angeli, au Monique Africa Info, tout ça déjà a mis en place. Maloba il va regarder, Maloba qui va faire la bonne cette fois-ci, nous avons avec Emani Macron. Ancien musicien, il y a bien habitué JDT Moulopoué, mais les locaux, Azana, c'est que nous appelons Fali Poupa. En tout cas, pour moi, grand frère Nayo Emani Macron, grand frère Nayo tout à l'heure, JDT Moulopoué, premièrement, Bambote pour Nayo, pour la séjour, madame Nakisa Saotala. Bambote, tu vois, on a vu un ex-patron, Bambote Belé. Bambote Belé, les locaux, les Belé, qui sont célébrités, Naina Bakaka, oui, il y a combien de ça? Combien d'autorisations il y a? On a 5 continents. Les lots autant que Emmanuel n'a dit ça, na poche na yo, on a l'autorisation na droite. On a tout entendu de synagogue. Bako ko se suicider pas. Parce que passeport dans les synagogues, na niveau bambata, ba 5 ans, ba 4 ans. Non, on a besoin de ça. Nio so na kana makasi ya
Stade Martyrs, il y avait deux matchs où ils ont été le 29 octobre. Mais cette fois-ci, nous concert donc bandeko nyonso o bazana banda ku Hollande biso o bozana poto o bozana Kinshasa les États-Unis au Gabon Côte d'Ivoire Boya concert est le 29 octobre et puis retenez bien que assurance il y a sécurité exact totale et pas Boubou Yondela donc venez biso Boubou Yondela na la police là na FARDC bango tout na ba pemi na pesi ba mbote donc makamu nyonso eleka kitoko boya na bana poza concert moko papa na bana na ba mama boya bino nyonso bozala lezi. Merci beaucoup de votre belete kitoko Afrique c'est mal après Kouta na continent Europe et Amérique, le lot aux années na Kinshasa premièrement. Bonjour papa. C'est Dieu merci Madina Africa Info, France Téma je talayo ba fanatique ba wario ba otalayo et moi pour la bango ba twazela bino ebele bo mais plus de 4 mois libanda mboka premièrement bonne santé. Oui, santé kitoko et puis to umeli te pour na to liambala to ya croissant ou bien c'est to ya so minute. Le musala. Le musala lelo. C'est le salami. Qui tombe la souka tozongi. Voilà beaucoup na souka tozongi. Boyebi ke batebele ba hôtel Abino Stade Martyrs za jour oyo. Biso nyonso to. Mingi Stade Stade Martyrs 80 000 places assises. Les amounene pour na fali kufa. Ba wario ba hôtel Abino ba fanatique bonne musique. Et puis ba bonne TFT. Nous avons assurance beaucoup oya ava et o benga ba. Ni ne motivo benga ba makasi. Parce que na yebi eloko oyo aigle azo donc rien à voir na musique autobeta libanda mboka. Oya stade de Zala mbala liboso. Abeta musique on a et puis batele ba bima. Et tikali libela. OK. Donc moi on le bébé ça OK. Voilà, moi on le bébé té. Ba ya na stade. OK. Après concerné ba ko mona vona que donc voilà la musique. Merci beaucoup Fala Mister. On observe Belé au moins plus de 4 ans déjà. Presse. Merci beaucoup. Merci la confiance. Merci petit Jacques. Tout le monde Nana Boudouga, na tali émission na photo na ba musicien, ils accueillent l'accès à la catalogue Chris Vandeli. Ça va donner la mission na Libadiata. Lié côté na. Ça va wario to sawa. Apesi côté na ba tout côté la biso. Ouais, c'est tout biso ba tout comme ça. Petit sac là mo raza wala tumba. Voilà. Ne tombera jamais. Ba te belé ba lobi 80 000 places assises, c'est impossible facile mais fallait pour pas azo signer mo na ba collègue et la presse va accompagner le lot premièrement donc ba otanga na Boduga ba pour retenir il faut to tshela ba jour ke kaka quand on la stade match papa mabolo ba ke fallait azo mais donc to ba signer ko tala ba yaya na yebele ba la chance ba beta mo c'est déjà na lobby boya ba devoir ya ba polo. OK. On est tout le bac de signature. OK. Quand on retourne de sa stade na ba mboko ba lo balinga la tête. On a tout le bac de signature. Ba devoir ana tika. Na lo mola. Muto lo mola. Moi ça c'est. Pourquoi na mboko na wana ça ko signer? Na pour les signer. Non, azo beta parce que ça dit déjà prévu dans calendrier et puis ça est prévu un beta à mais l'homme propose de dispose. Ça va disposer pour beta mo. Mais ça ko signer. C'est ça ko signer. Papa, au moins le stade na éviter l'histoire va changer. En 2020, France est acquis en feu. Notre pays est opéré en plaquité. Mais à peine accord arrêté. T'as la niveau. T'as la degré. Mboka papier puis combattant téléma.
toloba te biso na ndenge mabe te naloba ta ndeko na goga arepeta mabe te te ocombattant atelemaki ocombattant atelemaki mais nzambe apermetaki efali ya pesa wana nde babiloko kosigne yango wana kosigne te te omoni tobokisaka nde lingala totyaka motu na ngwende leloko akoki oyebi nasepela na phrase oyo kulutu rambo alobaka eza lite ya mama na ye apesaka ye biso nyonso po tokosala mate ya bamama aloba mama ni aloba bitumba oyo okokolonga te kobunda te so comprendre donc so fallait asobe le stade eza parce que amoni ke aza à mesure ya beka stade voilà lelo biso nyonso alakaka biso tolobi na batelevizio bato ebele basala baanalyse akosoate mais enfin fali kupa disque dur azonkomema disque d'or pardon disque dur ya machine na yo lelo ya machine disque d'or o fali kupa zwi o bato ebele balobi aza oyo nde tobengaka le king numéro 1 à peu près oyo alobaka c'est le disque d'or bapesela mpe na pardon monaki parmi baartiste eteni komba fali kopesa na kapesalaki nani papa ata moto alingaki te na kati ya motema ne na ame na conscience na ye esaleka na ndenge esalika bakongo ebele balobi aza moto ya liboso babiso balobi baza te mpona nana bododa bakozala na resolo baza moto ya liboso kuna snep na france batala komosi depuis 1922 snep yango ezalaka na france wana france yango batutu bakendaka wana bazwaka mpe na podium bazwaka mpe na podium bayeba te sibango na concert ezalaka te papa snep ntango epesi yo eza snep eza mondele basalisa maseki te mondele bakorupaka ye te ok soki efali mpo bakorupaki soki azwaka na mwa oyo aloba ye mais soki ezwi temps parce que même ye mpe bato dépend na ye so te ekomaki mondele amo boye tobimisaka énergie te mpona balabala balobi batongo balobaka na bayebake bayaka kokosa bato kaka na haine mo boye mpo balingaka fali te mais bayebi vérité na kati ya mitema na bango na kati ya mitema na bango bayebi bayembaka science fiction bakangi seyo basokolaka na baseyo basi mibali bayebi basala bachange na bandako na bango me baboyaka nde kofilme bayebi na bango bayebi ke aigle oyoyo a mystique asali makambo oyoyo na génération na ye maintenant tuna question moko yo lobi disque d'or ofali pour pas eza certifié na cinéma mais moi pe bavie na biso totanga biso bakombo te mais il faut tanga na radio te ko balukaka wana na radio so to mona la zone ba fa so pe ba disque d'or na ba podium jusqu'au ba wana ezala certifié te to mona ki mais ezala ki certifié na cinéma c'est ça la vérité eza vérité bakulu to chakoba to mona ki ba disque d'or mais ezala ki certifié te merci beaucoup nana moto tozo tembele te oza windi matebe bongo te banani faire parce que petit mois retard non to kiti na air moi considérer ba bagage na biso ba comme ça d'agility merci beaucoup mami le 29 to posu ça boite on va pas aller na yo ce message pour nous pour c'est pas ba wario papa wario ka te balinga fali pour ba fani nyonso balinga fali pour pas o balinga la bonne musique message ezani pour le 29 message na relancer na bateau bazaka mfuna moko banki moke côté sécuritaire sécurité eza assurée na ndenga moke te sécurité eza assurée na ndenga faute nganga kotaki pona mopanzisa ngona kotaki BCBG nazaki na concert na mona te place bakata motu Chanel place bakata motu siko loko na fali arobanda na moi babengi bana babakisi sécurité bona moyebete wana sambwa wana bataillon nyonso tu général kasonga bimisi sikoyo opera kuta bana mpe atie likondi mobimba donc sécurité kozala bato babanga te bato baya bakaboli baplace ya bana te sécurité eza et puis bato baoya bakolia na bango parce que catalogue plus eza na kioske wana bakola banzala ye na kioske na ngai kolia bien nini ozoya feteka disque dur na tebe yo disque dur de disque la catalogue nengo tu lobawa mino Abraham Sali tu va annoncer un concert mo eza kuna l'espace mino Abraham peta aisa ki na bi mère abeta déjà l'espace parce que ça espace ya ba musicien nyonso mino Abraham alobaki mère na linga beta jour ba musicien ba
nalingi na honoré bango na bi oh yo ipupa abi oui na mignon ipupa donc mignon ipupa leo na 16h ometa na catalogue yoko ipupa mignon ipupa ba rozala zala wana ba oui elle roi bana famille ba tata moko de fait ta ba boduka donc ko ba ipupa ba botani ba ipupette bazali ça va rappeler voilà donc ba ya 193 mais là tu peux y aller restaurant s'il te plaît et d'après restaurant oh ba ta poto so ba yeba tout na tondo lia un musika na stade et même je me presse na ba région na biso donc na moko na ye je salue madame Gisèle je te salue ba buffet c'est bandit déjà honorable Zakari ba ce mardi na film mais mardi to ana bina kin ya zo na fali na kin aigle vraiment plaisir merci beaucoup ba warrior ba bisous bonjour animateur ou est-ce qu'on s'attendait ok, Babi Tangofor, n'a été un message par rapport au Yatou, pour tourner à Moulaye, tourner l'équilibre. Donc, le 29, habitez Babi Tangofor, plaisir de nous avoir. Merci. Tchango, c'est le Baobas, Bandalou, Ipen, Météo, donc pas tout ça. Babi Tangofor, événement mondial des réseaux, c'est la finale des 29 au stade de Martyr. Chaleur au vivre à Kinshasa, on sentit l'événement de Lekaboma. En tout cas, déjà, avec Falibou Badou Tezate. Parce que le stade Tobetara dans le monde, Tobetara en Afrique, Batbatonda. Nous sommes allés à Linga la télé. Monique est stade de Tony. Aroye Babé a dit Gabriel Weli Sagatenza. Et Falidi Gaba Weli Sagatenza. Événement Oyo, en tout cas, les événements Oyo. Tout le monde aura aller dans ce point. Donc, ça dit que tu auras des événements Oyo en début. Tu remettre un concert le 29. Après, aujourd'hui, dans notre salle, tu as un katamaï. Ok. Babi Tangofor, tout le monde a tourné à Touro. Comment on est tourné à Touro, beaucoup plus si vous allez pour la podium, Mindele Nassé, plein. Et ça, leur comment on est tourné, mon robot. Babi Tangofor, on se voit qu'à l'Ibosso, Mindele Bazomine. Merci Nafali Poupa, parce que c'est ça, parce que Nafali Poupa a travaillé. C'est ma petite naïe, toi, si ma naïe, et mon naïe, tu dois travailler. Merci à toi, Nafali Poupa, parce que la comité, plein à Babi Tangofor et l'équipe sécurité parce que Bamoni plein l'équipe Makasi. Alors Babi Tangofor demande il fallait pour passer disque d'or jusque là le bien le côté même Mokili et Zolobela ça n'est pas blague qui était le on est là fallait pour poster dans l'équipe
azoya osakutaka presse aroloba c'est-à-dire ngambo nazoya chance wana mokolo oyo bapesi nyonso na biso disque d'or wana ntango akokota na studio nga na vandaki wana nga nayebika ntango oya ntango akotika na beleli félicitation mose ya touche nga longonga binanga texte na matango fort otema polémique elenge na kitesa oza na babit yango fort animateur ya monene ya mboka na biso aoki se continent ya monde donc toza na awa babit yango fort mwa polémique ekoti makasi babit yango fort lelo ozali koleka obengi balider ebele oyo babeta bamisiki na mboka na biso oza na balider ya kati osatandaka un jour babitango mpo na posi na yo okozala na bavisa ebele oyo ozongi nango lelo na kinshasa nayebaka deja ke mambolero ya joya ya koyaka merci a to nzambe ozosaka merci na fali kwa parce eza facile te lelo omona ye na bino balingo na biso mosu barefule bango donc barefule bango bauti bakongole mosu barefule bango donc barefule bango mais bana esengo na kati ya avion mpoka bayibama l'événement le 29 ezali osali baya ya bandale pena na moni bamosu barefule bango mais donc baolakisanga donc baolakisanga il y a plus de 3 ans on a fait un visa France il y a combien des années 3 ans et puis les service spécial covoiturage Paris-Bruxelles, Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles dans un délai raisonnable. Confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Franck Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass